Bonjour, 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 bonjour. Mbote, 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 mbote. Mingi na bila nyestu ba bolinga mama ile anitu. Na pesi bilo ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo ba ndeko nanga est-ce que boza malamu? Wabino mama ile ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telepso kimi ezali. Nzambe ala musibiso na makasi toza à 2 jours de Noël. Le 20 combien? Le 23. Pour le 24. Toza à 2 jours de Noël. Nzambe azoba telepso topesi nzambe kaka. Matondo mingi nkolo, matondo mingi. Matondo mingi nkolo, yes maoto. Wana nzambe mami hein? Oui. Hein? Nzambe mami oui. Ah. Mami. C'est comme mamie regarder dans la bande beauté. Ah, bande beauté on va vraiment bana tchenze bo. Mami yo tinda. Tinda. Yo sima. Moi était. Ah, ngala sana nga en famille hein, kada na yebisi bino na kati ya mboka Congo. Très bien entouré par mes enfants. Biso wana toza na biso tongo etani topesi nzambe. Merci pour ce qui nous a embêté mobulu. Ma père petit. Ma père petit. Père petit. Père petit on sait le somme de l'ioto ni nango. Mais puis non ekondaka. Ah père, ekonda. Tcha pardon. Père petit tchani. Boire ndunda na nyoso ah. Ekokonda. Si. Et au conda, on s'est souple à l'auto. Petit, il y a aussi succès, moi, t'es pas sans beauté, maman Bisso, maman Béatrice Mouchia. Après, si on boit à l'objet, hein, na sepeli na père petit moyen te, na moni ya biko lamba, na moni asa moi si malamu, na moni ya biko lamba. Alors bien nga bon, alors pesa mbote père petit na maman Béatrice. Maman na musika. Maman Béatrice Moucha. Azana Londres. Malgré na biote mozaka mama. Au moins na bien. Te faut côté pour mon nom bien. Maman na contre jour. Maman bino bobo tabiso. Merci na ndemo apprécier ngai. Makasi. Ngape na sepeli na yo. Ambote beyeli ne kai sikozali. Nzamba mona yo c'est ça. Père petit na ngai. Mabe ya kota la kaka boya yebisi nga ntoka na sepeli na makasi. Mama makusa. Mama makusa bina sepeli. Abina sepeli pa petit makasi bina moni. Nga bina moni petit. Ma petit ça la biso quiz. Les tolamba quiz. Après pour situation na mipandi. Ouais. Après mipandi, toza na épinard, ya eza déjà ya kobongama. Toza pe na fumbo na biso. Noël de bandi ya pa biso. Noël c'est bandi ko. On fêter déjà. On fêter va fêter double. Na si tu as fait chi beto. Il se leva ya o. Leva nana. Télé-réalité. Babi surtout en France. Babi surtout en France. Fachi Beton. Provisoire. Babi Bissiko. Belgique, France, doit battre un record. Canada coûte 100%. 100%. Donc, on fête Noël, on fête bonne année, on fête réussite à Fachi Beton. Nous surtout dans Bissengona. Beaucoup misara Nzambe, Nzambe biso. On va se lekina kimia, nous surtout qui est kana kimia. Kaka Fachi Beton mwana mboka. Fachi Beton mwana mboka. Bana moni ba se pelanga. Tiobo Fachi Beton, Tiobo Fachi. Au moins ils sont tellement aimés. Ceux qui battent balinga komingi bando pesa ona ba kombo parce que yabi ke balingi yo oza gentil obanoza ba kombo ba yabi ke ata to pesa ba kombo boye parce que to sani ni to lingi makasi yango wana moite vraiment en tout cas c'est bien nzamba sali biso ngolu kwa biso de ki bien boye matila bana kongo ko tanga te na est que na elle to wolela 8 millions de fois ya c'est si to masomo manza ko manza wa disoko kaninga ça manza bien le to banoka nga suki te fu mutaya mais mbona na salade na munewa avanza te aza wa mama on va vous dire c'est dans les limbes ina moko
Arrose mon anaté. On a benga, numéro les a. Mutumba azak compliqué moi mobile wa. Mais tu vas tailler. Il y a ça là. Mais tu vas tailler. Mais quand on benga soit to lukaka moi mutumba kwa yé comme ça, ça nous manzaka on a ti il faut qu'il na. Voilà, on a déjà peine des aboyés, des tout ça. Eh, on a bossé makaya. Ah, ça peut makaya. Na bossé makaya. Tu déjà la maille. Après peut-être j'aime bien quand on est la maille. On a olamba son fumbwa. Biso ah ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. La ville est belle et bien calme. Il y a encore le bakou de zate qui m'y a partout. Voilà. Voilà. Bato misala ba osa misala na bango. Ma petite azolambela biso a préparé les biso déjà non. Ouais, l'autre ça samedi hein. On est samedi, ma petite ça na mo ba bazar na e awa. Ah non. Ah bon ça na ma petite. Ma petite. C'est quoi expliquer dans quiz na yo quiz. O sala ngondenge nini okolamba ya ngondenge nini. Pesa na explication mabeya nokwa ya moni yoza mputa molami mabeya mushia na Londres dans le Bible maman beya na Londres Béatrice Mushia na Londres na répété Béatrice Mushia na Londres le bana nous expliquer na mabeya o lamba kusi na ndenge nini mwana osokola na otsango na maya moto aba olamba ofo tsana na maya moto kolongola ba formol wana eza bien te pour na olia kango et après so na longoli na maya formol na to ça na tie épices ngai ah l'accepte pas les épices ngai pour na yo suka na épices eh petit na épices le banane expliquez nan na ta d'épices na ta céleri na ta ail poivron muscade feuille litungulu nembi so to tokisi to moni ke na tokisi beli après na okalinga ezana ya soupe te na okalinga moi tomate mbuma okalina litungulu sopi ka likolo soupe te ma père petit lobana bondo osala bon mipandi pe eza nango eza pena ya soupe te donc moi sauce non est bien mukie kaka baole nango légumes na bosani makemba ma père petit makemba quel oubli ma père petit makembe kemba okalinga po ndundo na pela semeki na ngazoya leki ya papa yaza pasteur Jérémie Nick wana ndo moni photocopie ya papa Nick mobimba photo omona ka ekutoti na bona tape na kaka ka jour ndo lolamba mbang photocopie ya papa Nick pasteur Jérémie Nick alobi aza opesa nga mwa mbote asala nga mwa kuku nga bato bazaka so baleka na ville na ye na ville te na ye na leko peso mbote soka moto ye na ville na leko peso mbote moni kovanda na cité na ye na ville na ye na peso mbote bamosusu bazoya bamosusu na okima na nga bango kaka nde motema epeseli bape mosusu na kimi na ngai naza na nga te mosusu na tiki aya nga mpe na okende oli avocat oyo eyeke yoka makambo nango j'espère que eza mai te ya bien ma père petit na bakonga na osimboki pe belé bon bande ko na ngai ma famille du cœur bino ba bolinga maman Eliani tout bon continuer ko s'abonner boyebi question na Kinshasa bozoka mo ba télé réalité belé na zaka bana na ngai belé awa bino ba boluka mi cœur ava chaque mukie so mi cœur azongi bo mon me photocopie ya mi cœur yeyo mon photocopie ya mi cœur modèle ba oluka mi cœur ndiye ko loka je te dis maman Christelle Bumbika tout ni mais mi cœur a mona na te pona nini il y a seulement déplacement dans semaine prochaine déjà avant maman zonga déjà beaucoup nga la zati na janvier nga zonga Scott nga ti janvier jamais ne kokita mi cœur ozana ya très bien
avant kaka zoya ne kaka voilà nde bosepelaka na batélé-réalité so maman il est à Nitu na Congo bosepela mingi ah maman tolingi boye là on va se préparer tozo bima tozo kende wenze ya Gambela na senga kibino na biso bino bosunga nga boyede ngai pona bana na nga orphelinat kuna bopesa bango loka kolia mais na zu aide ya batumi balé maman Fifi Miel je te dis un grand merci na ndenge osungi pona bana maman Monique Tumba na Londres maman Fifi Miel azana Fifi la Miel là yaza na Belgique merci mingi ndenge ochenga loboko pona bana na nga ya ba orphelin merci mingi na maman Monique Tumba yaza maman biso à Londres merci mingi ndenge okoki kolela na ngai pe oye na au secours la pesi bino vraiment merci nzambe azala na bino wana sikoyo nga tozokende na biso kobima na Jessica là tozokende na wenza Gambela toke Gambela là toke wenza Gambela toke nosala ba course lelo déjà toza le 23 décembre 2023 donc 3 le 23 décembre 2023 là na toke nosala ba course toke sala ba course pona bana là ke notikela bango yango lelo bazo tanya ko bongisa yango comme ça le 25 to fêter na bango. Quand on a mis ça dans le que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusa kumuna. Nzamba no benisha na bana betu bonso. OK? Bisous bisous. À tout à l'heure. Bye bye.